Ronel aza na intérêt ya kokangisa barezi ko enregistrer mutu eza mama d'infraction barezi na mintu aza na parquet ya kalamu ozaka asemeki na biso ntango okotaki na monde na biso yebake biso nayebi ke esali yo mpasi famille akotaki famille ya bachroniqueur bachroniqueuse ewolo egrase mwazwi omoni Karine aza mabe to Karine makambo alobaki eza ya solo poto eza lola te egrase te mo la vie continue Karine azala na zemi te nous avons des artistes dans le monde à te vivre na bei vraiment même ils sont tournés ça qui dans base so ko tala longa Karine bena Karine ami c'est longa moi ça zemi ba ba mo la image mo ne faire na ka bimana mo na et puis bon sécuriser moi na. Bienvenue sur votre chaîne Feza TV RDC. Bonjour, bonsoir, ça dépend R Bozuli Bakou Rolanda émission où à travers moi-même Eric Arsenal, garçon ou Diana monstre de la presse congolaise Kandé Nalobara toujours papa merci Moussalande Moussale photo koumi Saranzambe po Nzambe nem tapé Sarabiso souffle de vie toujours dans cadre actualité ba abonné à Feza TV RDC bo salawana bo longwate bo ta l'émission bien le lot toko lobela ou etali actualité sur les canaux monde internet parce que ce qu'il kamboze photo lobaka naza bongo nga moko te na plateau naza bongo na molobeli ya solo na kombo ya Jericho Betox 207 ba benga ke chaque kongo na biso ba comédie puis biso pe ba to presse sous donc aza na des casquettes karabo comprendre to beta na li solo ya actualité ndenge ezo lobama na ndenge internet to mona mo internet ezo bouger ka ndenge zalaka ole kutu to kipata makamu ya melody ndenge ya kufi tomo kipe makamu mususu ole to kipe makamu ya roi ya Belgique ndenge ye na Congo boye abeta ba tour na ye internet et ça biso toujours actualité na droite nanga bongo invité nanga zawa Jericho Betos l'homme à drapeau. Bonjour Eric Arsenal, bonjour garçon Diana, bonjour nos abonnés sur Feza TV RDC. Jericho Betos na bino ye bolingaka mobala li tutu ya mbumana zolo préfet de discipline et merci beaucoup na Kolanda biso bolanda biso a commencer na opesa mabela dinganga kolo chaîne oyo il faut mesana na ye mabela dinganga mwasi ya mwindu ya ngolosa microbe na pesi bambote belé maman pasteur Titi la source maître chinois qui loa matete et puis sans oublier boutique Otoza parce que boutique Otoza ba boutique eza nango ba boutique d'habillement boutique et puis terrasse ya sœur na biso karibu actrice comédienne donc oyo aza pena na kombo na kino oyo asali biso boutique moka na coin ya balari wana na ba mabenda haute tension ya inga wana boutique karibu donc maison d'habillement moko zoteka bilamba ya basi ya mibali et puis terrasse ovandi kimia et ça doit battre ça loyenge donc Eric Arsenal ngana zawa tous les actualités nga Jericho Betos na yaka loba vérité nga ibien na ngezaka na yaka loba vérité na yaka ko finga te parce que biso bato to landa na nzela ya musala oyo ba yebisa biso ko finga te mais loba ne ba vérité oyo oyebi et puis oyo za la preuve donc c'est ça. Merci beaucoup Kobo Zalaka toujours muto chaud photo ça toujours chochoka en émission nenge Zalaka merci na la patronne Mama Bella Dinganga merci beaucoup ba abonné tout ya Feza TV RDC bo Zalaka wana avec Jericho Betos to beta maso to kota na actualité to ki sango pe tozo mona ke ba rezi bakanga ki bandalo belalaki na parquet ya Kalamu soit disant makambu ya yena Ronel nenge tozoyoka toyoka pe sous côté oyena mobali ya Priska Kalushi puis donc so ba makamo boye ezo les gars na monde nga c'est moi to décortiquer moi na décortiquer nga eza vraiment te yango na poser ce question tant que mon lobel tant que chercheur ya ba news o mec un peu ko décortiquer barezi asali nini o akela na parquet. Voilà, merci beaucoup Eric Arsenal, merci beaucoup garçon Diana. On moni nga zaka tout le temps en ligne et lobby na moni vidéo ya ndenge ba yeko kanga barezi batu na moni pe bandeko bazaki na boko kanga mutu bongo te bona boye bon moni toza na pays mo boye malgré tozo luka état des droits vanda parce que qu'on se le dise nan vandi penate to luka état des droits vanda ata mutu sali mbeba mo boye boza na manière donc biso to kena ba Brazzaville ka mboka liba ya ngambu kaka pembenia on senti ba yeko kanga mais baso peso quand même respect droit de l'homme ezalaka donc moni ngana mona vidéo lobi ne bandeko baso silika ba resi bakangi et na yeko zo information ngana yoka kipendengo yo kike ba Ronel nem takangi akangisi bandeko so boza na information te botika ko pesa bato ba information lukuta Ronel akokangisa ba resi nini oui même si ba swanaki même si ba lobanaki toza bandeko biso surtout ba pandisa ngona bato ya cinéma ngai moko na apporter des casquettes muto théâtre muto chronique donc Ronel asa intérêt te akokangisa ba resi et puis nazo yebisa bandeko tout bola na ngai c'est archi faux na ba page muso publique que Ronel mutakangisi récit bazaki na moko swana non
Ronel azo se concentrer na ba tournage nazo sala na makambo nazo sala ko soit les ala nango mais ko kangisa peut-être na minute o Ronel akangisa ba résultat ba résinga na zo information problème ezani no moni musala o tito sala kango photo yeba Eric Arsenal ngana yebisaka yo yebi o va nga tambulai ngai na no ba interpeller ngate na parquet moko pona nini je pèse mes mots na yebi makamni na lobaka ozo comprendre naza lokola mutu mo boye teleti exemple merveille rambo ozo koloba ke jiba senta mwana ntsuka na âge à 14 ans biloko bongo en tout cas nga nazo mono ne to favoriser ba bêtise na Congo est-ce que preuve pesa là qui yango ba tuni alobi j'ai des preuves noko na ye aza camarade na nga biloko musu photo evitango ba Rési c'est mon frère na olinga te na minute aza na place à passe wana nga na oya oloba na ndeko na biso papa na biso oyo na ebité papa na biso ya balela biso ndeko na biso Priska ngana osenga eleti na ngana osenge bolimbisi aza mutu oza semeki na biso parce que nazoka pe nungu ya registra ki ye atuni ye atangele ba kombo soki makambo soki ya Priska lobi mamba Priska registra ki ndenge ni enregistré que paraît-il ndenge bazo solo la selon ndenge na aucune information enregistré tant ba solo la ki ya chango na internet ngana olo be na nu ba résultat na olo be la frère na biso ndeko na biso talanga naza ndeko na mobali omoni na place ba ndeko bazali mabezanga ka oui ndeko wana asali po batebele ba yebiso na minute ba lekisi faut ça la ebongo oui ngamo pe na reconnaître ko enregistrer mutu omoni na Congo pe photo code ça moi qui tire on faut pas l'accès biso le voilà ko enregistrer mutu ça maman d'infraction Eric nga ko sola na yote omoni ba musu de bazaka asone Eric azu audio na bando panzango Eric ozana droit ya ko kene porter nga plainte parce que audio wana to sola ki na yo komi pa batu ndenge nini mutu aza habilité ya ko enregistrer mutu ezali l'état bazuzi o basambisaka batu to ba aner o ba soit ba peso pe accès ba bi Eric le quoi mutu azo menacer yo enregistrer voilà déjà avertir la police oza na maboko ya batu ya mibeko mais biso ka boye bungulu nzangana to koma ko enregistrer batu et puis eso le kanango normal ngai na ko yebisa frère na biso ndeko na biso abayela biso ndeko na biso Priska bolimbisi papa to yebi ke eza mabe leti ngana o reconnaître ngo eza mabe ko enregistrer mutu ko tia mutu na émission eza mabe na kokota te pona kote la ndeko na nga ba Rési bango no somi bale baza ba frère na ngai et na ye na ngambu ya ba Rési na solo bana ba Rési te mais na solo bana tout le monde biso no so to ngape mbeba na pe un jour na ko sala ko pende na lo babwe mais Tommy Kebisa au monde ta bakanga biso na bakaje judiciaire ebebaka lobi ko lukoza la mutu mo boy place mo boy bino kasika la députation na musala mo boy ba mondo kaje judiciaire za bien te ba boyo osomona donc to luka to batela ngai na ko sepela te ndeko frère na biso ba Rési na minute azana parquet kalamu asa na souffrance te mais tozo na lukibo moto tozala nango tola na bato te ke ola na bato mo ya sala kana ye bakanga ka yete te eza mabe okuta na mutu mo boye abino na okenoti na suka lokola salinga lokola salinga na okeneti na suka alors Tommy Kebisa bandeko ndeko na biso ba Rési en tout cas na bandeko bola na ngai to tika eloko wana eloko ya ko enregistrer bato komi nango eloko moko pamba soki po sala ki yango to za innocent soit ba koselo makamu nzambe ye moko ayebi mais onga na oloba bandeko ya presse bandeko ya media en ligne biso tout nos ba artiste même ba comédien to tika makambo ko enregistrer ka bato po tango oloba ke ndeko wana memi ndeko ne na justice abomi ndeko ne mais yo bosani ke réputation pe basokola kango te za loko elamba te donc c'est ça pona ngai loko na koloba yango wana ba Rési na yebi ke azana parquet makambo koleka bien s'il s'agit ba Rési à s'excuser s'il s'agit même na ngai oyo ne na sengi déjà pardon oyo na sala sous vidéo musuna ba frère na biso ba elaki biso ndeko na biso Priska limbisa biso tozaka ba ndeko na yo ozaka semeki na biso tango kotaki na monde na biso ebake okoti na famille moko boye omoni famille akotaki famille ya ba chroniqueur ba chroniqueuse
zala na mwa mutema ya ko supporter ndeko na biso na yebi ke sali yo pasi mais zala na mwa mutema ya ko supporter biso bandeko na donc c'est un peu ça on a ko loba yangwana Gérer Kobetos kofunda na ekomi trop na internet ekomi ata bosa makambo na ndenge na bino ekomi kaka te lokwa to swani boye ngana ke fundo na parquet ba kangiyo est-ce que ça dinde bo kangisana ka boye puis le bon mona mino bomeli masangisi kama bo vandi bosika c'est ça moni ngai so iko funda bato mena funda bato belé bato musubi batinda ba finga nga bato musubi bavanda ka botongo mo boye nazwa makambo na finga géri na sala géri boye mais leti nga en soi na sape mutu esape na mabemo yaka na internet kamite na baki en tout cas nazo funda nazo funda mutu oyo mais na vandi mo conscience na bi omoni ko kangisa mutu na l'état eza obomiye na raisonnaki na bité na tikango attaque aux personnalités na ngebebaki parce que ça peut na batu mususu nga na supportaki mais ça na batu mususu pe ako supporter te amoni pe ke asana ba bokilo le biso za mwana mwasi azamwa mobaza ba bokilo asala ba famille na ye o saliri ye bongo mais pona ngai nakoki ko sepela na makambu ya ko funda na kati entre biso wala na tolo ba na entre biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse soko monike et puis YouTube ango lelo botala elongi ya YouTube so monike okokano championnat te tika parce que ba biso ba gérer ba fingela biso e bemela biso e vandi bo ba finga ngo momeli masanga momeli diamba asaka voyou. Vous comprenez? Peut-être c'est un sala qui a zaki musika mais est-ce que yaka kini te to na bato pe ba continue ki ko sepela na eloko wana to zaki na mona kini awa to kangisa bangoti donc ngai na koloba eloko wana to tika ngo soki biso na biso tozo kangisa na tozo perdre force moko boye mais il y a quand il y a ba résine mobala plus kaza chroniqueur te asala mutema na ezapela mutu muso za chroniqueur te mazala mutema ne a banaliser nango ezapela batu muso za chroniqueur ndeko ne chroniqueur afingi alekisine le roi ngai mais meza muso za bina okeneti na suka na humilier alors il faut faire très attention ya onga na loba ke ngai géri en tout cas mutu akoloba ke vidéo no na sala ngo ofinga na kangisa yo ala sapena preuve oyo ofinga ngai na finga ye na tangi pena bakuba omoni ba bilom solo bishi même piana na afali pupa o l'équipe na ligne rouge moni ligne rouge donc o fingi pena muto lobi mabemo bo sali pena ke o l'équipe ligne rouge ya omona ke batu musuba za kamite mate bakangisi batu abongo donc c'est un peu ça ndenge ndeko barezi alali na parquet soutien na bino bato presse ezani ni botiki avanda bongo to ke soutien na ngana d'abord nanu non soutien na ngana d'abord nanu émission na sali oyo na ye ko senga bolimbi c'est pas ya frère na biso abaila biso ndeko na biso priska limbisa biso to ba ndeko na yo toza ba semeki na yo soki pe toza ba ex na minute oyo na yebite pona okaki leti mo nungu soki oboyi priska soki bonen et puis ko sangana kozala ezanzambe ko kabwana ezanzambe peut-être biso lelo to comment mona ngo grave même sur internet to comment mona ngo grave alors c'est frère na biso nga démarche dans ça la frère na biso alimbisa ba rezi ala la lelo sur na parquet wala nga na ko lo bango na ko sepela ata mutu to zakande na barando ata mutu to zakande ngani na ata eza ba rezi ata eza intel mais to kolinga ta za na place a pas to azala na liwa to sepela na ngote frère na biso alimbisa rumeur mususu tozoyo ka Géry Kobetox balobi mobali oyo oyo ya Grace Temo auti ko bala mwasi mususu tozomona ba publier yango na Facebook donc eza tombe baninga ba kopesa na biso bino bozokanga ba photo ba publier bozo pesa Grace Temo pasi to bozo soutenir na tanga pasa te ngana oloba kaka ke omoni to vandaki to zaki leti ngana zaki na beach to ke nozo accord ya Melody na Facebook na ngakuna komi papa na biso messieurs pour yebe atanga komo beso ko comme sur interpellation papa na biso azaki molonga ni ex ya Grace Temo papa na biso o vandi si biso kaka boye vraiment to ko vanda pamba te to kipe ma Melody te o koti biso sous matière oko sala biso boye poni ozomona biloko ata tozo seka ata tozo loba wolo po bate bele be baloba wolo Grace Temo azuye omoni osomona biloko pe quelque part était apé bande on a biso basi boye ba place ni bo tia lokolo ngana mona Karina loba mamu ya frère na biso wana qui a aventuré ata mokana ba shisha boye na boye osomona mais lelo yo Karina za mabe to Karina makamalo ba keza ya solo lelo siko na ebite wana za prédote tu es adult tu es anini il faut pas retourner pourquoi baboyani pourquoi akomi na état ya kokero bala mwasi mususu faut ko koyeba source wana siko il faut pas vendre sa mécénat nyoyo na plateau ba tuna pour akoma ne pe ko ba koma ko yambela ba émission
mais problème ezaka biso to déplorer nango grâce temo bokabwani muna muninga bokabwani na grâce temo eza kwa mutu mobali mwasi akufe umeli ozwi mwasi mosusu mwasi mobali akufe umeli biloko moya bo est-ce que penga pe na retourner est-ce que bakena na procédure à divorce bah c'est divorcer légalement c'est ça le problème donc yango moninga na bisa bandeko na biso basi poto ezalola te na pekisi bino mibali ya poto te po biso pe to basi yango pa poto toza na bango ozo comprendre tant na toza na bango seke bandeko ya mibali na biteke ngai naza na bango te naza na oyanga ozo comprendre bango pe baza na oya bango mais to mon to komisa bango te lokola ba nzambe moko boye ozo comprendre peut-être mobali moko azo lingo a ozo mona te ye asoka ngaka na kishasa so tala ba jari ya makambo boye c'est ça vraiment pas si et ça vraiment pas si ngai pona nga nayebi que peut-être sur la salle qui on peut que ça grâce temo monter ma passi et grâce temo la vie continue hein a fongoli ba ONG na ye aso sala ba makamu na ye nayebi que ça moi une femme très forte a ko supporter na ye oui et ça passi on moni pena moto auto bala moto bokabwana kinaye donc ezaka passi na makambo ezo leko Eric na internet batu bazo seka batu bazo mona soki ndenge nini mais ok eza passi ya moto o na minute azo vivre likambo wana donc bon comprendre que moi si to mobali yeba moto nini o sangana naye on se marie pour la vie ngala lo bango so na bali c'est fini na bala te pona kabwana na ko bala pona libela ata mo sa za mabe o lokova ne oh l'amour supporte tout. Yo quand les états ba mona ta joane moi si pena akutani siena mobile ya boyi ete kasila eza la kata l'amour supporte tout. L'amour est aveugle et tangata classement ya maternelle ezo appartenir nango. Yango boni pona ko bala bien il faut ko yiko la na mutu zo bala. Moyibi mayele mukolo bilanga mayele elingi koloba nini moi si observer mobali pour observer moi si to bala na tene ba mariage lelo tozo bala na mariage du rêve le kwanga na za chroniqueur na biki ba caméra koya batu bakoya ba kotonda na bala ka pour na sentiment non on se marie pour la vie bande ko nga basi après internet toza na basi belé ba bala Christelle Mamou yana Vanessa lelo azavandi kimia na mobali na ye grand prêtre na mikili ozomona bado maze bazambe base ba TV bavanda kimia ozomona donc ba Roblex Muscador ba te bele kutu ba betele Roblex Muscador machine à mabe ozomona donc to balaka poto kabwana ka te zo sala mabe to loba bien sûr matière écoti et indi mais soko taina kibomoto boye eza malamu te to tika ko wela wolo ezongala peut-être ça ngo wolo te ezelo moko ekobomisa donc c'est un peu ça voilà toujours na cadre ya matière toko tapena na mo soupçon oto yoka pona Karine Mokonzi biso toyebi Karine Mokonzi azana zemi kala tazobota mais moi nungu lisusu ka na GDG na ndenga ba réseaux sociaux o zemi wana ezana ngo zemi te parce que soki muto azana zemi ndenge baso bota ba lobby soki muto azana mo azana zemi mutolo na ezaka ya kofonga maye banda komina zemi soki ya 8 mois so ya 9 mois mutolo ezaka ya okanga eza mo bilongo ba komo koteka na poto ko tshaka problème ezali na Eric tika bato wana ba olo babongo bakotsa ba vie na ba chaîne Karine azana zemi te nous avons des artistes dans le monde te ba vivre na base soki Karine zemi na eza ya base bino bato bosala ki balobaki ezala ngo zemi te za zemi ya lukuta bozwi sous matière nazolo o alikamo bato bakanga bende na oloba Karine en cas d'azana zemi te bino bato bolobaki déjà que azana zemi te oui bozwi raison mais bozwi sous matière pour ma émission continuer ma mon compte na YouTube Karine azana zemi ya solo aboti bozwi lisusu matière que aboti kutu totalela na mwana parce que mwana ngo pena za mwana popito mwana solo matière toujours ozomona alors Karine azana zemi te ngai pona nga lelo loko na bisa batu nous avons des artistes ba vivara na base mais za biso na Congo aso Congolais sali base ba fingiye taba yo timbela ngo kezaki base moleti base ya ser na biso Cardozo vous comprenez batu ba comme Cardozo asala base mo suka ndeko na biso Jérémy ba auto sala base mo na tonton Ngombe on moni que même Jérémy lobi na kopal bato balinganga te pourquoi bo fingaka osoba moni que ça base bo chaka vraiment même biso tourner ça ki nango base pour minele so moni le mo ça ki nango base lete loko ya Caris na Buba obi que ça ki nango base bitumba na
Et ça va obèse. Mais tout le monde en place, moi, tu vas français, va finir yo, nyamana yo. Pour français, on va oh waouh, c'est une baise. C'est ça baise. Oh, mais quand on va mais non nyama vandi si batu ba lobby alors mi ko fingo na ba commentaire. Donc Karine ce que ça la bongo. Ce que ça baise bon comprendre que après ça bino pe matière ba mo continue ba chaîne na bino. Mais oh ngana yebi ne bolobi ka sombe loko ne loko ba somba ya 4 mois, ba somba ya 9 mois azolata. Et ça problème te matière réseau ba makakat. Matière réseau ba makakat mais oh si ko pona yo Karine Mokonza za na zemia solo to za lokuta ne ba. Bon pona ngai ndenge na yebi Karine so tele longa Karine na fana ngamo na fana na mo sazemi. So tele longa Karine bena Karine na mi se longa mo sazemi. Mais tout ça Karine amuta ba film za une grande actrice a recréé pas petite bon ba sazemi mani. Mais tant bolo babonga c'est motika ko lobela ngote. Tant bolo babongo. Bon ça va Karine za na zema lukutanga na lobela ngo lisusu te. Break au kati ko sala so ba direct ma Karine te. Zela timu ko la robota te ezaki base. Na yaki ko na yebisa ki bino nini. Donc on comprend. Donc c'est un peu ça pour nous la babongo Eric Arsenal. Voilà to comme que na biso na masuka mais ça question pe na toko s'ils a boité sans que tout na yango faire rigola aza na prison. Na France selon ndenge tozoyo kabakangi faire rigola na moment oyo wenge après 25 ans ba sangana na martyr. Il fallait batika pe faire rigola to mona ta a presté na stade de martyr mais faire rigola na prison nge bato bazo kipa on est ba kipa ngo raté. Te batu ba kipa on était ndenge ni wana za mama mundele wana za justice so te société ya kanga motema te aiza société soki ya commune bumbu te wana za kuna na mundele na tribunal na nini na munene ozo comprendre soki bande ko na ye ba vient na ya maison mère ba ko apporter soutien na minute biso to yebi peut-être msu wera so na sali jibem pia na sali ko fi lo midi bande ko na ye problème zalika ke ngai ko ka ma faire na komi na mo ba doute nango. On a des na ba doute non parce que faire après émission TV5 ne ba kanga faire ba comprendre que ah Joe to lukaka bana 2013 nzoka na yaka ne awa ne ba mina ki aéroport si on quand la France 24 ans na bokangi mutu yo sera en français et puis grand artiste africain faire gol azo figurer parmi les artistes africains bakangi TV5 bouche b ba télévision nous surtout ba français oh parce que ba kangié na France ba télévision nous surtout ba télévision internationale ta moko te solo belango wana ka yesenga fallait pas balo bela faire fallait aza na monde ba featuring na monde ba nzeba français te faire ça déjà ba musique na les grands ba trace urbaine et les grands ba trace africa ngako na bino na ba chaîne soki ya ndenge nini te na chekaka TV5 ata na émission culturelle wana asala ba news wana elo nezangi apesango donc on a quelque part selon nga na komi ko douter mais oyo nga na yebi et puis on bukile moni que faire bakangié to ko sepelate artiste le quoi faire gola a raté événement munene o ezali les 30 jours et puis les 30 jours concert ngo ezali lobby JB na lobby Cameroun ba pays mususu ba beti coupe d'Afrique ba beti éliminatoire coupe d'Afrique ba pays na ba pe na pays. Vous comprenez? Les titres ont contribué pour le pays. Dans le moment, il y a guerre, Kagame, Pandi, le roi Mandala, la Rosa, na Congo. FARDC, le bêta qui a récupéré des localités. Donc, vous comprenez? Le message n'a pas payé en Rwanda. Bandeko, comme on a Facebook, on a Baboto libre, Bassa libre, FARDC, le bêta qui donc fort. En tout cas, soutien à FARDC, na biso, Bazo Bundabituma, bonsoir. Ba salaire nyo surtout ya ba député ba ministre tout ba vana na bongo ba sala ba provision député no linga bazo salaire na ye ba ba personne qui ta congolais te bazo ba salaire na bango nyoso ba pesa ba renforcer FARDC azalana manduki déjà matériel ezali bazala mutu atazo bunda moral ezala bien aye ba peke na zana mwa mbongo ntango na zo bunda oyo azala motivé oyebi ke RDC to beta contre Ghana. Tant déjà, le président de la République à l'époque a promis que dans ça il a dit non, on m'a dit force au RD ça bien dans le match à Ghana, dans final la CHAN. C'est ça autour de ça, toi appuyer FARDC à mettre à peine ma kasi. Pour te menga na banguna et félicitations à mon konzi à Armée nga lobi que faut te menga na ba rebelle sika ba utaki. Même si M23 bazo soutenir ba on a Kagame. Mais tout là ça va que Congo est à Congo, il y a pas aventure. Donc c'est un peu ça.
Donc pour yo faire ego là, moi prison les années net moi net baisse. C'est long ça n'engage que moi. Ngana komi ko mona ngo net eza prison moko na ebité base. Même sous peut-être ba goloba mona na lobi mabe ba finganga. Na komi ko mona ngo lokola base parce que France 20 na TV5 il faut lobela ngo parce que bakangi bango na bakangi na mboka na ye que on a interpellé on a pris ce qui artiste boye na France boye pour ça là qui passe cause ya likambu ya famille cause ya likambu ya famille. Balobela yango pe na TV tant que artistes parce que les artistes vie privée za rasu penate ya ba air Kelly to moni vous comprenez alors faire pas ça air Kelly Afrique vous comprenez il faut doit la kisabiso donc c'est un peu ça ngana comme douter na mo amuke mais tous on a besoin faire ça là les 30 jours ça là. Donc tous on a besoin de faire ça les 30 juin mais ba mikolo peso kende gouvernement congolais to éviter ceux qui ba lobanini pour nan déco faire ego la soit bazo la biso ya au la prison na awa ou soit ba bandeni ba ko tous on ambassade na biso kuna j'espère que makamona surtout ba Hollande lango j'espère que ba Hollande lango as fils du pays il faut pas appuyer na likamo et comme bongo ça pour ma famille mais comme na ba justice ba comme kine nango kita mata bongo la sabato puis ba congolais bongo la image mo ya mabe est-ce que nakolo ba ko émission ba bongo la image mo ne faire alingaka bimana mo na ye tala niveau ba congolais ba comme image ba comme lax oh ça sacrilège tala niveau botika bino et moi na payer moi pas Twitter lobi que eza problème papa beta kinga kaka pamba et puis bon sécuriser moi na famille à faire égola bon sécuriser moi na akwa kuta na golo mo mutu sala ka bien te na poto peut-être asali moi na mabe bozo exposer moi na trop et le beta pasteur Denis Lesi bon sécuriser moi na bon sécuriser moi na ba congolais faire elo ba kanye za problème il y a famille oui az artiste photo lobele mais na nengo to ke na ngona te to ninga to la sa face ya mukilike on y est ferré alingaki a sécréta ki mwana bimana mwana soki ndenge nini to komi ko laksa ndia image na to tika biloko wana. Voilà, Jerry Kobetos to komi na biso na suka question na nga suka sima au lobby mot de la fin puis na ba dédicace na yo corps ya Mélodie ba diamant ya kinakin réaction ne cause en etinini. Félicitations vraiment na président Masumu a NTPC Mobimba puis na tout ko bana na comédien ya Aja Likolo ti comédien suka ya Aja Muki félicitations en tout cas to laxi pena batu belé baduta ki bazala bien te bazala mal organisé oui to ebi ke tozu ba appui ya batu belé mais comment on a kaka ba comédien pe bazaki ini masolo ya mbongo ebetamité ke mbongo ebungi esali corps et uta point noir ya Kinshasa ezana se ya ba $6,000 te exactement ça coûte hein? Et puis $6,000 tout le monde a dit oh là bas 6,000 c'est belé dans Congo donc félicitations à on va félicitations à papa Masumu président Lombe secrétaire Serge Nabiso Oxygène dans la Guinée qu'on a bis à matière na bis ita on tozo ya wana tous accord donc félicitations vraiment. Voilà mot de la fin. Vraiment bambote na nga ebele nga mot de la fin na nga bambote na nga ebele na maman Hélène Mvuzi manager na nga privé bambote ebele na Gigi Katema depuis Arabie Saoudite ozana mutema bambote ebele na Mireille Ilunga mukaji mulenga na Londres Mireille Ilunga mukaji mulenga na Londres moninga ya mabela dinganga ya bomwana mabela dinganga donc yebisa Mireille Ilunga wakwetu donc bota la pe kota Jerry Kobetox et puis bambote belé na Dricha motomètre be bazibe bambote belé na ser na biso karibu kolo boutique oyo talaka apesing espace oyo Jerry Kobetox so sala ka be émission donc merci beaucoup na boutique karibu donc merci na Eric. Merci beaucoup nyonso banda malamu esuka malamu kani na lobaka mitune zaki yanga bien zaki invité nanga soki bomoni nga na tuni question ya mabe bon mec un peu comme il obéla bino mo parce que réponse mais ça na malamu parce que utina munoko ya invité nanga bo supporter biso parce que biso to senga bolimi cité pour être bandaki émission muto melaki whisky azalaki te muto chaki ba drink ya makasi pe azalaki pete to fingi pe mutu te na sengi pe na pardon na frère na biso ce que ça vrai yé muto akangi abimi barizi na parquet na sengi pardon na sengi li barizi pardon na par nanga. Voilà nga pe na sengeli ndeko barezi pardon toza posa na ya asa la biso musala kana mesala usala musala kitoko. Merci beaucoup na fidélité pe confiance pour pesa kinga awa na Feza
TV RDC ya Mama Bella Dinganga. Merci parce que vous allez que belé ya kolanda émission o ya kitoko za qui présenté par Ngamoko Eric Arsenal, le garçon ou Jana monstre. Il y a presque toujours. Voilà au Kobimanayo. Merci beaucoup na président Jerick Obetos na moi on peut ça qui biso. Merci derrière caméra et zala qui tozala ki bongo na Jack Kanangila. Caméraman moi Bogart, merci beaucoup. Bon s'abonner toujours à Wana Feza TV RDC Mama Bella Dinganga. Mama Bella Dinganga, merci. S'occuper au Sali Arsenal moi ni numéro de système Kaninga conseil aux ala bien. Bon s'abonner toujours à Bozala jamais de si. Merci à mon pasteur Nabo Santé évangéliste Dion Moponzi Moponami général major église la Merge na Matonge Lokolama à 30 ans na boza mobimba maman Nancy Moponzi na pesio bambo tebele. Merci beaucoup bozake belé ya kolanda biso tokutani mikolo ko ya bo s'abonner toujours à Wana Feza TV RDC ya Mama Bella Dinganga bozala jamais desi. Ciao.